Merci mingi papa Roger pona kozong selangai lisusu maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge tozali koloba ete. Bandeko oyo nyonso tu bozali komona bazali koloba ete bazali kolela pona ba femme violée kuna na ese. Ezali na yango makambo ya lokuta. Bazali kolela pona ba femme violée te. Bazali koluka nde ba intérêt na bango ndenge nini bakolinga bakende kozonga na mboka. Bandeko oyebi ko telima bato oyo ko politique na bango ezali politique moko ya bozoba yango wana omoni bazali kotepa pe koloba n'importe quoi. Bandeko soko okei ko okoti ete na parlement kuna na Bruxelles omeki kotuna meme bamasolo ya bacombattant oyo ete otalisa batalitsa ta eloko nini oyo basala comme rapport moko ezolakisa ete baopposant congolais mpe boyeboyeboye eloko te okomona banani badepute oyo baza kuna na parlement baza kolobaka tomonaka kaka batongo ndenge batelenganaka awa ndenge basalaka makelele o mpo na congo mais toyebi mpe makambo basalaka te tomonaka bango kaka awa tala tokozomona kaka ndenge ata zakari bababaso alobaki bazali na bango kaka bato bazali kobaluka na bamatonge soki moi bameli mwa bière na bango bameli bière na badiamba babendi noa après avoir kobenda noa balobi badi allez totia loyenge tokende siko koloba makambo mpona Joseph Kabila bayena mwa caméra na bango bafilme sous les effets ya badiamba allez babandi koloba esika nde kongola monani ke azali comédien bandeko tokoyebisa bino eloko moko oyebi bino mpe bato ya mayele bomekaka nano kotala makambo oyo na ndenge ya mayele oyo bosili kozwa mpe na ndenge ya classe parce que biloko oyo bato bazali kosalako soki ozali mpenza moto ya mayele ovandi otali olobi non oyo ezali liti te ezali nde bozoba me nazali koyoka kaka mawa mingi mpo na mama congolaise oyo badokolaki 500 euro na ye na portable ndeko mwasi esika ozali nazali kopesa yo kaka bacourage ndenge ozali wana meka sikoyo kotalela ndenge nini okoki kotalela makambo ya mboka na yo na vision mosusu heureusement kutu ndenge ezali wana badokoli yo 500 euro na portable mais badokoli yo bamikanda na yo est très importante ndenge olobaki ete bapasseport na yo ezalaki na kati ozalaki nde na chance po ete nazali koyebisa yo ndeko mwasi po ete kuna na Paris oyo babengaka ete ezwi ekipaka te surtout ezala ta bamoni mokanda na yo bakoleka yo yango mpo bango baekipaka te bato ya ndenge omonaka bato mito esalaka te ya Paris bayebaka eloko nini bakoki koyiba te mpo na motu ata passeport na yo mpe bakoki koleka yango mais ozali kutu na chance batikeli yo alors yebisa biso oyo ozali koloba ete okendeki lite na bandeko na yo bacombattante omoni mpo na koyebisa ete ezali nde crise tala oyebi crise économique oyo bandeko efrappe fort crise économique oyo bandeko efrappe fort po oyeba omona mpenza crise économique wana banda kaka kotambolako obanda kotala ata na bamatonge na banini otalaka kaka position ya bakongole bandeko okomona mutu mosusu na kati ya potoko me aza kotambola okomona mpenza luketu nyonso ya kofietoka ozomona kaka ke crise économique ebeti moto oyo okomona moto mosusu bozoloba kaka ya motu asalaka me otali kaka position ko ata kosala na mbongo nyonso ekendeke nango na kofuta bafacture ya bandako baza komona makambo yango na ete kanda wana bakeli kobwakela yango Joseph Kabila le rais est-ce que Joseph Kabila nde moto alobaki ete boya na poto soki ozokoka te ndeko sala makasi lukama mbongo na yo okei eza na baterrain mosusu na banke ngo oengage bato basaleli yo bilanga ata bilanga ya pondo okomi koya koteka na Kinshasa okonginda
nayebisaki bino lobi ate eza na bato mosusu oyo baza na Congo bazosimba bambongo kondima te me bino awa boye awa bafacture oyo baza kolanda na bino baza kolandisa bino bafacture neti baflèche ekomisi bino bilobela kofinga Joseph Kabila omoni teke boza koluka kaka malédiction likolo ya malédiction olio ozwa tan obwaka mabolongo na se na kati na chambre oloba ete nzambe na ngai nakanisaki ete poto oyo ezali lola me ntango na ye na poto oyo naye kokutana na makambo na ngai mpe nandimaki te nzambe esunga ngai naluka ndenge nini moya ya kobimela ntango mosusu nzambe ya kosunga yo yokanisi ke nzambe ya kosunga yo soko okei kofinga Joseph Kabila liboso ya kamera yokanisi nzambe ya kosunga yo soko oye kokosa makambo ya 8 millions de morts oyo bazali kosala bo yokanisi nzambe ya kosunga yo mpona nini crise yango ya poto ekomisi bakongole mitema mabe boye crise yango ya Kongo ekomi nde siko tofingaka Joseph Kabila mpona nini alors makambo le rais azali kosala na mboka na biso bandeko ce n'est pas n'importe qui hein po ete tomonaki yango na ntango ya deuxième république makambo ya Joseph Kabila aza kosala lelo bato ya deuxième république bakangelaki yango misu bapréféreki bambongo ya leta basombelaka basi na bango badeuxième bureau bandako na bapoto kotambola na mituko ya kitoko alors ke mboka ezali kokufa mpona koyebisa bino nzambe azali nzambe basakanaka na nzambe te bandeko naza koyebisa bino ya soloko ndenge na poto ekomi awa tellement bato mingi bafacture ndenge etondeli bato ekomisi bato kanda yango wana omoni moto mosusu kwa atali kaka boye makambo oyo mpe ya bafacture oyo ale akei kaka obwakela yango Joseph Kabila abandi kofinga Joseph Kabila mais non yango wana tozali koloba bandeko batika kokosa bino bapolitisien bakomi kokosa bino soki botamboli soki tosali bo soki bozali koloba ntango tokozwa mboka mosusu okomona bakokosa ye tokopesa yo poste kozala premier ministre mosusu ye tokopesa poste ministre ya information tellement bazali kokosa bango bongo ale bango mpe bakomi komona kaka motema moto tika toforce tozwa bokonzi yango mbangu mpo ete mikolo eza koleka ndeko nani yango aza koyebisa yoke yo kozala premier ministre wana eza kaka bambata ndeko soko olingi omoni okoki te ndeko ozali libre Joseph Kabila aboyi moto te eza na ntango ya deuxième république te oyo nde Mobutu azalaki ete soki amoni yo deja obandaki kofinga ye bakangeli yo lino ya parti ya aéroport bakosala yo mabe oyo ezali ntango ya deuxième république te soki omoni ete okoki te ndeko zonga na Congo mbongo ezali naza koyebisa bino mbongo eza na Congo lelo oyo bato batikali kaka non Joseph Kabila Joseph Kabila moto ayebisaki yo na poto est-ce que Joseph Kabila moto ayebisaki yo te okota baniongo ya bacrédit mpo okoka kofuta te te botika babiloko pambo bozali kosala soki bino bozali kozwela yango na sansi wana ezali lisusu ntina te to tozali komona ete lit na bino ezali na sansi moko te bandeko babolingo oyo tozalaki na yango mpona yango wana mpe tozali koyebisa bino boyeba yango ya parti ya lelo bato oyo bazali na poto oyo bazali koganga bazali kobundela mpona bafemme violete te me bazali kobundela mpona baintere na bango bandeko baexemple ezali ebele bokechu premier oyo biso tobengaka bokechu monoko supu bomoni ndenge bandaki koganga awa mo misiki ebeta te mpo ete tozali na matanga me ye moko na banganda kuna azali kokata badanse mpo soki biso bato azumeli mingi tolobaki yango kaka pamba bolinga baloba oyo tokonseli bokechu totieli bino na baimage ya lapui bomoni ndenge bazali kosakana na bato me toyebisi bino soki bozali kokanisa ete bokonzi yango bokozwa yango lelo tolobi bozali nde komikosa oyo nazali koyebisa bino ezali verité ngai mama Rosalie natie mai na monoko te Joseph Kabila akoleka bolinga te tokomona ete soki mpe bino motu eleki makasi bozali koringa korespecte président de la république te Joseph Kabila bozali kofinga bozali koloba bandeko bokomona malédiction mpe ya nzambe ekolonga likolo na bino te bokozala kaka wana ti okomona bakomona bino bokomi bampaka bokomi mpenza batata ya poto bakoko ya
na sima bangunga tokotalisa bino masango nini oyo tobombeli bino. Merci. Bande ko babulingo na bandi duit ko lada émission na biso oyo tosileki ko likisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino mo dekozela na bandi ete moto na moto asili kotire leçon na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso bozwimel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumelnini.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangunga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.